isolé nanga na sepelaka nango. Comment sepela nango? Na sepelaka nango, banda kala na koma déjà isolé. Yo kantango lelo. Banda na comprendre que bato balingaka ngate na koma déjà isolé. Nazo kalikambo bato bazo ba a changer na kufaki na lamuki to grand frère dans ta kufaki. Oh. Est-ce que moi ya grand frère no interpellé te rappeler lo monter lobby c'est peu. Ata ce que le belingue loko. C'est que il faut là na changer net na nini. Na ba shoko ki mbambango na balabala. Bozela ngate. Bozela ngate. Donc vous avez la même. M'appelle okutate. Oh. Na kokoma rappel okutate. Pour ngapela moni mabe na sala rappel batute. Na ba vérité na yo wana peut-être zo choqué ba. L'extra na Bible c'est ka ba peksa vérité. Tant to bimisa Bible to lukesika ni o nzamba pekisa vérité. Oti na matanga. Bandeko ba luku. Bonga oti na matanga ngala da salini. Banana oti na matanga sina fingi mutu. Kasi bazo pesa ba conseil ba bi changer, on a tout au changer. Nani apenga conseil. Bandeko na ona ba commentaire diaspora nyo surtout ba bien ko ba sous-souté. Oyo wapi? La kisa na vérité. Ni to baki okokoma mura pour ko bimisa ba vérité. Ya mabozo banga. Hein? Ya ozo banga. Non. Ils ont pas raté mais to le bindé par rapport et bineti. Là c'est quand la mura. Et bimineti o pesa mo raison na makam sozo ba pona makam na ba na zalate la rebanda. OK. Elle est rebanda na zalate comme tout est. Mutunde batunde ba sepia na makam na ngate. Tout ça clair. Mais ce qu'on pona nini? C'est le premier examen de conscience. Na yebi pété non ça examen de conscience moroté. C'est na va dans la lukambo te que ça examen de conscience. Ya musalati. Si la to fanda inaye asinga na gabi. Na tout à qui est moi le romo na isenga bisila est-ce que abiyanga ponga na tout à tout à bordir so na faina na tout ti bordir so na faina pe na belle fille na tout à bordir. OK bien na linga ba flatter te wala na lobi sila. OK abiyanga Gabriel na linga ba flatter te na linga mta flattenga te c'est muto comme flattenga en tout cas au kosi au mona pembe na ote belle va tindi mutu te ke longwa kité. OK bat musu basala ki na sentiment mo be ke soki belvia yo kiketo kité akosepela babenga ngo ba flatter. Flatterie. Vous comprenez c'est quoi et pas belvi pe simba kité. OK alors c'est bon au contraire. Vous monde et le ko faina ki na sa ezaki nini na sala audio et la tisake ba makambo bozo sala botala kolo na bino asali geste pe na yambia ngona amour. OK ozo mon parce que ngalinga belle vie na boya na ngate la sanga émission nyongo na finga na finga ite. OK na linga kai na linga pe sila na linga bango mi balé na yina mutu te. Ça c'est vrai. Pour nga sa fan na bango te na collègue na bango. Ça c'est bien. Bien parlé. On se comprend. Si on a la tête comme fan na bango, c'est qu'est-ce que mi bangé na ocha bango. Nga za flatter ti. Yoro moni bango mi balé balinga ngai. OK. O ba ma soto solo na bango. Tu ko mona pour enterrement présence ya ndeko na yo Sila Bisalo. Tu éviter c'est l'explication à bandeko est-ce que ndeko ataki empêcher pour na kolanda le jour ya matanga ou bien préférence na ezala nango aya ipa wapi nanu matanga ici bakundi na kufela mama na ngai matanga ezalaka na terrain kuna na nini na matongina ici la yaka ici la yaka soki 2 heures asinga gabelo bino ya tantu kanga la koka pe abatuté wana ndo makamukuto ya osila belle vie oye nanu kutu te SBP nanu te eloko te. OK. Vous comprenez? Bellar pe nanu te. Isla isanga ngo. C'est que to PCP faute. Ma bête hein. Ma bezate. Ayeka kotalanga na tanga. Et prompte. C'est vrai ça. Bobingana ki aida. Ngai wapi bozaki na bengana aida. Nga Bonne na bengana ki aida. Gabi, il arriva pe déjà que au bloquer mutu na phone na yo. Oh. Na bloquer. Au bloquer déjà bloqué nani déjà. Na bloquer. Na bloquer Gingombe. Na bloquer Shoga. Ouais, na bloquer Ans. Ah bon? Na bloquer.
Il bouto bloqué te. Au gâteau va pas y ba secret na yo. Ngap na biya e pa e bianga. Ah. So yo banga ya yo e bimate. Te nga banga elo te so bimsa bimisna e. Etre nga na ke kuta e pa mangwao. On a y bouto. Oui. C'est quoi non baba bana te yai. So parla le ngolo bani. Atala likola baninga, atala baninga be sobe to zakina ba komi ndenge nini oko talaka ti. Foko talaka. Neti ngana za baninga na ba gagner ngate. OK. O gagner nani? Nani ngana ngate. Voilà. Et c'est comme non otala ke nini génération na biso eza ndenge nini ngape na zo betela nguna obeta pe mutu. Ba fi muso mona yo mtotinda ki yake ibala mobalite. Akomelo na kanda. Oyebi likamba yinela ote. Ngam na tinda ki ko bala te. Il faut que za yo ba ko bala yo ba kipe yo. Siko kande ko mozongela baninga. So yo sengi muninga mninga za nango te okangeli kanda. Za mutu oyo na kokoza na tambwisa mutu na ngate za alukwa zoba. Bien bato ba tambwisa ngate na za alukwa zoba. OK. Pour ça comme zoba mutu on ne sait n'importe quoi. Mutu on manipuler nga pezate. Donc docteur Mogi a un souci à bato. Docteur Mogi docteur Mogi a ba centre. Docteur Mogi a son orphelin, a son ba femme veuve, a son donc a son baté belé, ba fazer wa nzela, docteur Mogi a son docteur Mogi a sala marambo belé. Mawana ye. Nde aye ko sala nini aye ko fungula porte le 23. OK. Le 23 ça jeudi. Jeudi non? Oui, jeudi. Ça jeudi. De 8h à 18h. De 8h à 18h na Yolo Sid. OK. Na terrain Kankar. Terrain Kankar, ça adresse malamoko. Ils ont na terrain Kankar, na terrain Kankar, on a sopesi mko na terrain Kankar. Au Katisi Prince. Prince wana ya station. Na station. So tebika na station, au taille likolo au mona bakomi nini docteur Mogijo. Otuni atoso otuni kobina lu hôpital ya docteur Mogijo barola kisayo. Mama if love is crazy, love is for me. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga, ta santé, c'est ta vie. alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, Toy Babango, avec Yves Ipan, Tosso Biota Defo. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo D140. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, après juste antérieurement, il y a grand frère Naé, papa Nabiso, Charles Bolembo, alors tous ensemble, Nabandeko, et puis les deux a uniquement une émission où ils allaient à remerciement, et puis tout le monde au Italie Bongo Po, tout le monde au Italie Bongo Salon Mogijo, tout le monde au Italie Bongo promotion, topé au Italie Bongo ya ofélé, au Tozo Bengango, comme disent les Quinois, par rapport au docteur Mogijo Sali pour jeudi le 23 novembre oyo na yolo alors ils allaient dépistage volontaire
plus d'un côté il y a sucre autobéni bon diabète et puis il y a plus pour la bateau aussi attention bah qui se fait nous surtout les alliés au fait alors to resolana gabi awa ba mbote belé na poupon du bon au Canada mon ami et na bo sanité mon ami Tembo grâce donc plutôt j'allais dire comme ça que c'était mo le futur na pêché ba mbote belé maman minti ba monter mais tous pépé la mbete maman Kelemba Billy Vumuka Fondation tout sunga ba vivre dans félin et na bo sanité Jean-Robert Kala les savants de la DC la force Motema, il y a maman Nicole, maman la parfaite dans à Paris et big salutation à toi Anne-Marie Bitiloa. Moi à Londres, à Zanabisu na ville qui ça, à Pichope Mbote ya Gabi et Boni Mbote ya Ndekonabisu Anne-Marie, ou bien quand même. Ouais, na yambi buta Anne-Marie, mbote na yo ebele, na pesi peso mbote na mibange na ngai ya, yo bandi wa yo nga lobi te. Na pesi mbote na mibange na ngai na amba présidente na nga Chuchu Luambo, na star aza star, na pesi mbote na Sylvia Kake, na pesi mbote na Mimi Ngwango, na pesi mbote na Rolima tout à charge, na pesi mbote na Tete Yondo, Denis Amor Liso Mokonzi, na pesi mbote na nga na Mariam Vargas, moi ça Rabe, na pesi mbote na Étoile Kingombe, na pesi mbote na nga na Marlène Bile, na pesi mbote na Yagode Chumbu yanga ya kati, na pesi mbote na nga na ya mete ya ngunda songa mbele babeta kaliko fite, na pesi mbote na ngai na Juliana Thomas États-Unis ko ya te, na pesi mbote na nga na bango vraiment, na pesi mbote lisusu na Benito ko o atika kingai te, tango grand frère Faki, moi tu ke pe yaki ba mi bange kaka, na pesi mbote ba o mso ba pesi ba benga kinga pe na pesi ba merci belé Nelly ya maman Nelly Tela, na pesi pe mbote mingi, merci beaucoup pe na yo pe moi eloko pe yaki, merci beaucoup na bino, on surtout ba sunga kingai, on surtout ba bazala kinanga vraiment même moral, na pesi bango ba mbote belé, na pesi sous merci na tendresse, tendresse di benga atika kinga penate, bana matange bandaki ti suka azalaki na ngai vraiment na Marie-Jeanne Bololé et lisusu vraiment merci beaucoup na ba actrice ba acteur nyo surtout artiste surtout comédien comme bino ba chroniqueur nyo so pe botika ki pengaité ba cook nyo so ba famille Bota ba Pechalove ba Jérémy Patika ki ngai pété Chabani azalaki pe na ngai longo donc batu nyonso to ya maboke tout et bandeti suka o bazaki nanga vraiment na pesi bango ba merci na ope bazaki pe moya koyate na pesi bino pe ka ba merci même ko benga ya pamba et ça pe problème te na pesi ka ba merci aussi à Belvi Kandi na présence na épée na enveloppe na épée merci aussi na Mama Top P. Merci malgré azwaki susu moya koyate abela ki par exemple abela ki mona comme ça na PCP sous merci yeta bana bakoli ya belisa kaka na PCP merci na PCP merci na Sila Bisalo na PCP merci malgré yaki le lendemain na PCP merci na EP nzamba pambola ye na enveloppe na epa yaki nango na PCP merci na mama ni mama mama ya bana mama ya baka grave na PCP merci beaucoup na PCP merci aussi na etaliote ya merci boma moto na pesi wa olie sanga na fani na pesi so na pesi pe okimisenga na pesi mbote nanga na Domaze pe atika ngate Aida Christian Shoga batika ngate ba ina ndako babite ko vanda boyete toke oke ko longola mama kanisa mutu toke na shaba wana pa minata to niatimba baba mbisa mai wana donc ezaki penda likambo. Donc si la bisa lupe a benga ki a yepe akuti tuka bokende tenga pe na zoya bozelanga a yepe wana donc ezaki mo staff moka elengi donc eza staff mo na sepela ki nango vraiment ya matanga nde ba grand frère donc longolenga pe na makabebe na moto. Merci aussi à docteur Moudijo atika kinga été vraiment financièrement physiquement moralement atika kinga été vraiment na ba kamina biso pe abima na bayembi na biso surtout abima o bayemba ki na église vraiment na pesi bango pe sous merci donc nzamba pambola tout le monde oyo c'est famille bolembo mobimba famille betoko mobimba famille mobimba ya madame ya grand frère na brique rouge kuna na Kimbangu en tout cas yebani donc na pesi bango pe merci beaucoup à tout le monde. Voilà, merci à Gabi. Je sais pas là il y a enterrement il y a grand frère
est-ce que mon problème c'est qu'il y a des comédiens ou pas pour tout le monde penser ma présence il y a des comédiens qui belleté jouer enterrement habiter ça par rapport à un voula ou bien le quoi peut m'attendre qui belé que tout kuna ma qui voulait pas couper là qui maman tu y a pas couper qui maman donc voilà je sais pas moi vraiment des bande ko ba yaki na début à matanga na suka pena tout le monde ba yeye pendate bon ngana kondana na ngamu tuté OK misusu peut-être bakabola ki misusu bayaki na enterrement ba ipa yenga bakei bakei na misusu bayaki na veillé ipa yenga bakei na enterrement to kabola bongo ozomona misusu bayaki misusu pe donc ezara donc makambo ezara pe ka ke belé mutu susu amoni pe ka mbula amoni ka ke ndembule bandi déjà boye et suka mabene tingapi na zala bongo suna amoni pe na timbula na baya déjà ngali ngambule betela libanda te na baya kapenza makasi atanga pe oui na baya makasi moni donc moi ko condamner mutezate mais ba comédien vraiment balanda inga OK ba comédien bayaki donc bayaki chaque jour ya matanga ba comédien bazako ya bilongi na bilongi bazaki vraiment ko ya ba ça penza ba tour maintenant même na bossa ko pesa Serge Luyeye OK Serge Luyeye pe to la gneti tongo étoile kingombe aussi parti melanga aussi to la gne petit tongo OK parce que pas trop peu assister qui oui parce que pas trop pas ezaraki wana ozomona Omari Kabongo bango bavanda na bango wana bango nyonso tout ale mabana pa yaki Maman Loso aussi na mona ki na de la paix na mona ki pe na morgue Maman Loso Jérémy pe na mona ki sous na morgue OK ozomona Bacardozo tout le monde bayaki Raïs Zamba pambola bango vraiment OK alors maintenant kanda ya ndeko Ibutu quand même kiti néanmoins le kola bakundi to ba ya Gabi kanda ya ndeko Ibutu peut-être alobaki moi mabe et comme il mena apaiser et adoucir moi nazana ngana problème n'était nana problème n'était mais s'il faut s'adresser no website ni awtala ya no bane lote ya zamta bandile lote bana be sobeti OK bana be sobe so totali pe bien peut-être ngana ke kuta e pa mangwao on a Ibutu oui c'est quoi non baba bana ote yai so parla le ngolo bani atala likola baninga be sobe to zakina ba komi ndenge nini bazigura on se comprend pourtant zigura ayaki ko passer pas mettre pas ngaza la raté ngana ayaki après donc bon dia bazaki ba camarade bazaki dana bazigura on se comprend faut ko tala rat faut ko tala ka leti ngana za ngana ba gagner ngate OK o gagner ngana ni nani ngana ngate voilà et c'est comme non tala ke nini génération na biso eza ndenge nini ngape na zo betela na beta pe mutu ngape fona ça peka bien mais ba menaka quand même ba gagner tout ndako na nga omoni ke no mutu yo o kanta ko ni mobali moko boye ba apesa ka mbonga fin du mois non ngamoko OK ngamoko bon mobali na ko luka na ngai afuta ndako te papa te ngamoko no nazana kolo ndako ngamoko no kolo ndako na nga mutu yo le bana te bima ndako na nga te OK par rapport à ça mutu bana nga bima ndako na nga zate OK yo nde ko kende wana jigolo ngai mo mutu na nga na yebi ke no ndako na nga il faut ngamoko na sala ngo garantie na nga fo ngamoko na pesa ngo po mutu manipuler ngate na linga mutu manipuler ngate OK na linga pete ke ona kende ko yokela mutu mutu mabena ke ko senga ipo oyebi ba mutu mabe muso ebi na bisenga ça c'est vrai ba fi muso mona yo mutu tinda ki yake bala mobalite akomelo na kanda oyebi likamba yinela ote ngamna tinda ki ko bala te il faut ko za yo ba ko bala yo ba kipe yo siko kande ko mozongela baninga so yo osengi muninga mninga za nango te okangele kanda neti ngana na okangela mutu na okangela neti nani kanda pour ça na luka 200 na nango déjà ça na luka 300 na nango déjà OK vous comprendre mais pas mobali ozala toujours wana abeta tsona nga par rapport à musana nga OK par rapport à carrière nanga donc naza mutu oyo nakokoza na tambwisa mutu nanga te za lokwa zoba bien batu batambwisa nga te na za lokwa zoba OK pour ça comme zoba mutu on ne sait n'importe quoi parce que bike kule bo pesa ngata mo $100 na ke ko na futa ndako na lesa bana
mais nga sikoyo epa na ngai esalama te. Voilà. Vous comprenez? Il y a ce qu'il faut que makambo nini oyo kokosala par rapport à carrière na yo oyo sali. Ba 25 ans, 26 ans de carrière, 27 ans de carrière na yo te yayo. Nanya ote yayo. OK. Parlez aux zones urbaines. Ba sai sayo ba yesima. Excusez na ba te sai sayo présent sai saya yesima ba yesima ti. Hein? Sima ibutu. Oh, nga muli ba sai sai na sima ti. Ah bon? Ba sai sai ba sai ba pululu wa nga ba sana na kosi. Nga sina banda maboke. Sanda bolembo bambote belé hein. Nga sina banda maboke. Mboto aussi na moi na nga Hervé Kanya na France. Ah, grand frère Gaïta Kiseka. Gaïta Kiseka, neveu national. Voilà. Yangiama. Mais sikoyo Tote am na chingam tote nga te post na nasa makam na sala ngonga moko pona ko ay bébé bongela na ko senga na nga mututé. C'est ça. On t'a manipulé nga pezate. Il y a une question qui limbisi quand même de kona. Na question de réponse na makambo na lobby. Ah, il y a une réponse. Il y a une réponse. OK. Alors, présence il y a bande kono nyoso. Ce jour-là et ça que ndenge nini comme on a Belvikandi oyo batu balobaki déjà mo belé que Belvi atindi batu basa quitter donc ba quitter na groupe balonga na groupe pour matanga komi ya Gabi longo ya Gladys mais yé moko ayaki azaki na yo wana et puis a contribuer yaki et ça que ndenge comme la présence mais va tinde mututé. OK bon ayina maboko ne mo si la to fanda inaye ayisinga na Gabi na tout aki mo eloko mo bina ayisinga bisila est-ce que abiyanga ponga na tout aka tout à bordir so na faina na tout ti bordir so na faina pela belle vie na tout à bordir. OK nga za mutu teke na wuti na likambo na tiaki songi te ngalinga baza bomoko baza la bien. OK mais bordir on a nini moi na yebisa tala ayisinga na Gabriel na linga ba flatter te wana na lobi sila. OK abinanga Gabriel na linga ba flatter te na linga mta flatter nga te c'est muto kongo flatter nga en tout cas ukosi omona nga pembe na ote. OK na ocho musika nanga po ozo flatter ozo comprendre et lobi ebele Belva tindi mutu te ke longwa kite. OK Bat musu basala ki na sentiment mo be ke soki Belvia yo kiketo kite akosepela. Babenga ngo ba flatter. Flatterie. Ozo comprendre? Siko e pas Belvi pe simba kite. OK alors c'est bon au contraire. Ozo mon atindi abenginga na téléphone, za obenga na téléphone. OK Afsinga Gabi geta zo na situation. Après là il y a une situation to zana Serge pasteur patron na matanga. Yo posa ki na pasteur patron. Na mwasi na ye Solange na pesi bango mbote. OK. Totina tono pa chaka Kongo bi. Ute pas tono singa ute pas tono. Elle a que Belvia to pesa $200 ba mo po betelinga ouais. OK. Ozo comprendre mbongo payer. Et le ko ifanya kina size yaki nini? Na sala audio. Et la kisake ba makambo bozo sala botala kolo na bino asali geste pe na yambia ngona amour. OK ozo mon parce que ngalinga belle vie na boya na ngaite la sanga émission nyongo na finga na finga ite. OK na linga kai na linga pe sila na linga bango mibale na yina mutu te. Ça c'est vrai. Pour nga za fan na bango te na collègue na bango. Ça c'est bien. Bien parlé. On se comprend. Si on a la tête comme fan na bango, c'est qu'est-ce que mi bangé na ocha bango. Le mi bangé pas palangana. Voilà. Ba aussi sengana. On se comprend. Nga za flatter ti. OK. Na mona mwasi wala bangani zaka yango ya. Yango na. Na bwe ba ko seka. Nga bo seka ngate na française te. Te yango na. On se comprend. Ana flatter ti. Nga si tu na fa na mutu na biki na sola nai, na solo li nai. Na yo beta pe sote na sola na mutu boy. OK. Itikali pe na mutu. Yoko moni bango mibale balingaka ngai. OK. Obayebi masoto sola na bango. Mais o batu musu bayaka kosola na bango bamona ngo eza flatterie. OK. Et puis bon on peut déjà ba comprendre. Tala.
so fandina mokonzi eh na pese exemple na biteke bango baba konzi OK baba konzi na ba entreprise na bango c'est normal OK so va na mokonzi oza pembe na mokonzi papa lo mayele mona opeso lelo so mokonzi asali mabe bani mokonzi osali mabe ata ko tatolo mbata nzima mbata wana bate mokonzi osali mabe te pona nete falo mbango boye OK Koya kaka teke c'est mon conduit bien ça bien au sali bien au sali bien bongo bien po ba sepela no po ba linga yo non et arabongo te OK et arabongo te pe di kamyo surtout yo mona na nzela foko yo lobate et ala makam suso yo moko silisia ko kuna ofandi na yo oso comprendre so ki akoyeba ngwa koyeba ngo mukolo ya koyebaka OK ozo mona ezaka bongo OK parce que pour contrôler aux mutu mususu oyo aza faible devant ye a raisonner yo a raisonner yo il va ça ka boy so ina sala boy il va ça ozongisa nga boy bo bengela nga ivo na bifa zonga OK ozomona isouve yo OK ce que so mu contrôler za ka te as adima makambo bato bazo ebiseka ka o bazo ezaka ka so ati o cheto che o sali boy c'est que mu contrôler yep voilà, ça c'est bien. Alors, vous comprenez? C'est ça. Voilà. Présence. Quand on flatte la ngamutu te, pour ngana na liaka na ngai. OK. Na liaka na ngai. Voilà. Bande ko balandi yo ti juste na jour ya veillé et te ko mona pour enterrement présence ya ndeko na yo si la bisalo. Tu éviter c'est l'explication à Bandeko. Est-ce que Ndeko a empêché pour nous le jour à matanga ou bien préférence na la ranango aya pa wapina no matanga ici bakundi pour na kokima amri ya batu po ba congolais est-ce que ba mona pe bastar na ba zalara moi matolo zalara ndengo yebi matonge ndenge zaki mo lo yenge wana est-ce que raison ni valable pene zaki ya koya sima après enterrement ya grand frère bon na ebité mais pour nga na ebité to sto benga na na yim ko moko alingaka ya OK et le que mboma ke zakande mbula comprendre mbula ndela ke betaka de salaka ke ya na été donc alinga ya na retard alinga ya na retard afandi na yeti ya ke na ye donc bomaka et le que bomaka zakaki mbula OK amoni ti ndenge Alexis na ye donc namtazama makam na ye vous comprenez donc naza makamna et na kufela maman la ngai matanga ezalaka na terrain kuna na nini na matongi na terrain wana na sima commune sima district wana na sima commune wana ici la yaka r ici la yaka soki 2 heures asinga gabelo bino ya tant kanga la koka pe abatuté wana ndo makamkuto ya aussi la belle vie oye nanu kutu te SBP nanu te eloko te bango oui OK vous comprenez belar pe nanu te et cela isa ngango ce que to PCP faute donc ça mutu na mutu azana ndenge na ya sepelelaka OK mutu sa sepelaka na na ya nanga me batu te OK vous comprenez ma bête hein ma bezate ayeka kotalanga na tanga et prompte voilà tokende na otali bongo contribution ya artiste est-ce que na sima ya Gabi tant aussi conseil ya ndeko na yo si la bisalu tant aussi conseil ya ndeko na yo mama top tant aussi conseil ya ndeko na yo belle vie aussi conseil ya baleki na yo lokola ba Cardozo lokola ba Marie-Jeanne Bolole est-ce que ya Gabi azonga ki mo sima ba buibui pe to bo sanitaire zaki na biso wana ya Gabi azonga ki mo sima leki nanga Cardozo OK leki na Cardozo yona lobi nabi est-ce que ozonga ki pe mo sima ndeko na ya camarade na yo ami na yo camarade nani buibui parce que bonne génération moko nabi ba conseil na ba ko tchaka biloko na tchaka ka ba collègue bon ba collègue na yo voilà ça c'est bien pour te recevoir ma confusion alors conseil ba pesa ki na etali bongo contribution d'artiste est-ce que Gabi atikali ko zwango to tikala ika décisive par rapport ya oyo boyaki na ba écran aux famille pe boyaki ko zwa mbongo ya ba comédien
ti siko na boya ki na 8 ans. Ah Na bon? 8 ans, nazo reconnaître que na sorti $50 à Jérémy. Ayad na ya Gabi, ngaza makambo na te. Boa keninga. OK. $50 ni nazwaki. Nazwaki bon monsieur pas nani? Maman pasteur. L'autre? Marie-Hélène. Nazwaki sombongo et pas Marie-Jeanne. Na Linda coach. OK. Na sukiwa. Mais moi conscience ils ont ici maté yo contribuer à la bandeko. Mon bon on peut permettre yo moi permettre ngelote. Siko basuki ndeni na mbongo ngo. Permettre ngelote. Basuki ndeni. Na habité na tuni pété na tuna te. Kana habité le lekiwa. Yo ndo za kubenga bango bosali ndenge nini ngaza tana te. Pona ni papa bagena na posa nango. Na nga normal na continuer vie. Na super mbongo, na zui na mbongo quand même. Na zui. Na zui mbongo. Voilà, Yagabi, bandeko bota la biso balobi encore par rapport à l'oposo, to kenana o etali bongo docteur Mogijo Torozonga na sima. O yangoza pris modèle pour na biso. Alors, na moment ya matanga nyoso to est-ce que Yagabi anozo temps ya kopakola toujours ba produit na ye pour que to kana zui tenter. Na zui tenter. Mais pour ça toujours bien. Na kokate. Ba kolia pe na zo kokate. To na zo kokala pe na eloko te. Na zo mona boye. Compliqué quoi. Na mona compliqué. Même pistolet ko do na moni. Moi des jours yo Sandra né na 6 mois pistolet. Pistolet il pas que. Na zo ko aussi ça même pas. Pour la première fois ba mona Yagabi olela. Atanga mona bi matanga ba comédien ebele lela et les kaka. Yagabi alela na ye mais au senti que na motema mais opimisi kolela libanda et kamusi bato. Ouais, fait tout ba ozaki émotionné na liwa ya grand frère ezaki afetini ni ngosi gibso moke pour lelo leli n'habité Yagabi. Otala muto bongo alobaka te. Azaki vraiment phénomène hein. Azaki vraiment ndenge alobaka te. Donc banana botama non la gangelanga te. Non de pena yoka été. OK. Biso tozara na kanda mso bokele ba makambo kanda mona ye fo bo makaka moto. Il faut ça la kaka ça la ke et kende neti moi biso toto yoka kanda. Parce que ndem tazaki le quoi papa. OK. Azaki vraiment doux. Azaki vraiment doux donc. Yaya mo malamu. Papa malamu et pas banana ye, mon bali malamu et pas moi sinaye. Mais c'est la vie. On les lit. Même chez Bimi Yagabi. C'est la vie. En tout cas, c'était si vers la vie. Nous avons habitué à permettre les camarades comme la famille. Alors, docteur Mogijo a péci, les Congolais, surtout tango, il y a dépisté volontairement. Là où il y a diabète, là où il y a tension ophélie, il le 23. Donc le 23 août, novembre, jeudi. Le 23 août, jeudi. Na Yolo. L'hôpital na Yolo. L'hôpital Yagabi Rolo Bani. Donc docteur Mogijo a un souci à Batou. Docteur Mogijo, il y a docteur Mogijo a un centre. Docteur Mogijo a son orphelin, a son femme veuve. Asungara donc asungara bate belé bani ba fazer wa nzela docteur Mogijo asungara docteur Mogijo asala makambo belé on se comprend donc na mawana ye ndé aye ko sala nini aye ko fungula porte le 23. OK. Le 23 ça jeudi. Jeudi non? Oui, jeudi. Ça jeudi. De 8h à 18h. De 8h à 18h na Yolo Sid. OK. Na terrain Kankar. Terrain Kankar, ça adresse Malamoko. Ils ont un terrain Kankar, na terrain Kankar, on a sopé mon na terrain Kankar. Au Katisi Prince. Prince, on a ya station. Na station. So tebika na station, au taille likolo, au monde bakomi nini docteur Mogijo. Au tourner attention, au tourner comme dans l'hôpital docteur Mogijo, barola kisayo. Barola kisayo docteur hôpital docteur Mogijo, cotonne surtout eyebani.
au Kotiwana de 8h à 18h au Kotiwana au yé consultation côté ça va sucré bon comme c'est belé docteur mo gijo repesa ba kisi et on met la ba kisi wana ya ofele bon mon changement na kata ntoto parce que ngape na ba kisi wana moni e bendinga nzoto moni nge bendinga nzoto OK moni e bendinga nzoto na mais la ba kisi wana sozo melango zo mona moi libumu et na so me po il faut me kala butu na pourquoi mona moi libumu ezo leka leki yo na tongo ko keno makambu na yo à partir de 17h soko bimano sauter ou soit au côté ba 20h melino kaka vous comprenez au monde que et ici ba salité non surtout par là aux kita na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste avenue Kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. OK. Uzokita. Mais pour quel intérêt nyoso oyo docteur Mogijo Salaka pour le 23 jeudi wana 8h 18h bandeko ba sa dépistage ya diabète ya ofélé donc test ya ofélé basali ya tension ya ofélé na suka pesi bango ba kisi ya ofélé bipsanga pour quel intérêt o to yebi ke ba député bazolu kata mususu makamba volonté ya kosala makamba boye bazana intérêt na bango lobi ba bima ba député mais n'ébité est-ce que zali na ambition moko politique oyo
docteur Moguijo azo pensé à comment Mambo Philippe Ndengeni nga wot nazolinga penza postuler nazo kama pandenge pazo postuler te parce que makambo ya salaka occupé ko postuler parce que yazo sala asalaka ngo abandi ko sala ngo kala. OK. Vous comprenez? Asalaka ngo na makanisi moko te ke pona boy te asala ngo ka pona kosunga na motema malamu nzamba pesa ye yango asalaka ngo kaka pona kosunga. Vous comprenez? Docteur Moguijo za lokola ana mitema lokola banani bandeko na biso honorable Christelle Vwanga. Honorable Christelle Vwanga en tout cas to voter to voter vraiment honorable Christelle Vwanga yepa yaki ayaki pe tinanda kwawa et pako pe zalaki ba ki oxygène. On lit bien. Et pako pe zalaki. Vous comprenez? Et pour nazara malamu na bato. Honorable tika. Bino nde bomona nga mabe mais bango bamona nga malamu. OK. Pona ka malamu na bato. Nazaka pembe, naza vrai. Na bio. OK. Naturel. Naza muta congélateur te. Et mo mali les silité. Naza bio. So il faut comprendre. So c'est bébé. OK. Vous comprenez? Vraiment na pese sous merci na beaucoup maître ya Kasavubu. OK. Beaucoup maître ya Kasavubu très jeune. Les plus jeunes. Très jeune vraiment na pese sous merci. Atika qui peut bisoter en tout cas, ça là qui n'a bisoté longo vraiment. OK. Na pese sous merci. Ouais. Voter bango wana batakuzana bango wana. Intérêt ya docteur Zaranini. Donc asala na makambu. Asungane ka batu. OK. Vous comprenez? Et ça bilo moko oya tangeli yango ba classe atangi banzete, atangi ba misisa, atangi ba ya tangi na ba banga, atangi mutu. Donc docteur Moguijo intérêt ni zara vraiment moi nini ya Gabi. Et le côté ye intérêt ni zaka kusunga batu. OK. Vous comprenez? Ka kusunga batu. Kusunga batu azala motema malamu moko du jamais vu. Okay. Vous comprenez? Même ngai na kufeli asunginga soutenir nga makasi. A soutenir nga pena makasi tina mkola suka. OK. Ozomona. Donc ezaka ka motema ya mutu. Amisana ko kaba, amisana ko sunga ko, amisana ko salisa batu. Vous comprenez? Parce que yazomona ke ye penza mba pesa ye, pourquoi pas pas aider batu. Ozomona. Donc yango azo aider dans les rien. Donc avant ni azo aider ni ka batu. Ozomona. Et puis bakis na ye pezo sala musala. Bakis na yezo sunga. Vous comprenez? Taka na zo pa kwa na susuté. Azo pa kwa na ko ko dona communication na sokoli. Na ba moto pesa ki mikolo wana. Na lati na ka senge na fa na kauki. Donc na kuma ki na ko ka suite, na ko ka suite lokote. Mais ozomona ki bon moi des jours kako bandato makabango sinde pour moi na zongi susko. Voilà. Na ngota la caméra au solana bandeko bazana batation bazana ba hyper bazana batation kitaka bazana batation mataka et puis bandeko baza na diabète salela bango appel ndela wana pour que ce jeudi ici bazanga te le 23 novembre na yolo wana nango ça l'appel na bandeko bota la biso vraiment bandeko santé eza santé basakana na ngote ozomona santé basakana na ngote donc yo mutobela ka maladie ya sucre donc la diabète yo mutobela ka tension et kitaka to e mataka donc boya to bengi bino vraiment to bengi bino jeudi le 23 novembre boya de 8h à 18h boya pas docteur Moguijo a besoin de bino a repesa bino ba kisofile boya ko se soigner diabète eza mabe nani et le moko soko zoki kaka pota comme ko kende d'où faut que d'où faut que ko soigner yango ko soigner yango boya pas docteur Moguijo adresse na biso zali ndeka na pesi bino na Yolo Seed na terrain Kankar wana mundo nyonso to ayebi yango terrain Kankar wana o pesi terrain Kankar mu Congo o katisi prince ya Kimwenza romona bakomi docteur Moguijo hôpital na ezawana ata soko o reconnaître ngote otuni na loka hôpital docteur Moguijo bakola kisayo ezaka ka wana kaka côté ya station wana docteur Moguijo azawana azaka en face à station wana en tout cas boya ebele yo belaka yaka ebele o ngana nzora traitement na hôpital boye yaka nan pas docteur Moguijo nan
ya kana pas docteur Mogijo o meka o tala o comparer yango wana kaka voilà mais nayoki esuki wana te promotion zo continuer na galerie présidentielle mais au sombi ba pêcher sous ba pêcher savon comme d'habitude ils ont continué kaka na galerie présidentielle na adresse na biso ezali na galerie présidentielle ancienne galerie au matin escalator wana kufa je sais toyebi escalator wana kufa soko matin escalator aussi c'est escalator tali kaka na droite na yo tali na droite na yo mona porte no keza wana ba mona ba komi CPDS docteur Mogijo au côté na porte wana au mona escalier au matin escalier dès que zo matin escalier porte au monde kaka en face escalier wana na au côté au fungoli kaka au mona ni na biso centre na biso ezawana au côté wana au yewana au so mbakisi ba produit na yo ba mafuta na yo ba kopesa yo savon au félé promotion les allées zo continuer toujours ils ont continué. Mais est-ce que na ngambo ya ba diaspora est-ce que ya bongisi pe pona bango bien ezana nkana ndenge muta kozana vile Kinshasa pour diaspora pa roti na pe muta ye na Kinshasa asombeli est-ce que alongoli mambo ya DHL ezaki ya féliciter ezali kaka OK ezali otindi mbongo na yo so oza na confiance peut-être ya famille te otindi mbongo na même na numéro ya docteur Mogijo ye moko tango ko benga yebo sololi okotinda numéro na eza affiché otindi mbala moko mbongo na yo même pas docteur Mogijo a sali a somelo ba azui ba produit na on so toi tie dio akangelo atio na DHL et ko betelo na porte ti na katanda ozui produit na yo so pour moni moyen te so posana batno rotinda awa otindi mbongo na yo ba yeba sombeli yo ba pesi mbongo docteur Mogijo DHL eza ofélé DHL vraiment ils ont fait les autres continuer tisiko tana no mutu ande ngwana en tout cas ndamba pa mona mais bandeko bomi tungisa mate penza pona o ezali bongo rendez-vous ya docteur Mogijo numéro les a affiché soko bengi et puis encore rendez-vous et ils ont fixé nenka bosulanaye et puis azana ba cabinet ebele na Matongé ezali na Banda ezali na Lemba et puis encore na ville alors soko bengi et pas wapi et ça mais comme rendez-vous ozalana ensemble alors yaka bina moni coiffure oyo kaka ozali na ngona matanga na moni na ngosulelo. Est-ce que vous avez toujours mon choix de beauté et pas docteur Mogijo na bon marché ou bien vous avez Sandra à Simbi au kaka oui ezaka bana bakanga biso na matanga pour mitu ezaka propre. OK. Alors par rapport à salon ouais ça on a biso ezali parce que na matanga bato bazo benga gabe yo poza matanga to suka ndeni na mutu ngaza watinda bonka te salut ezali ça on a biso ezali et ça fonctionner toujours so lingi ba coiffure nde ba coiffera ngai ça on a biso ezali mon choix de beauté pas docteur Mogijo OK na kabambar na arema ingalo na arema ingalo wana batu nyonso ba ebi arewa na maingalu ya kala arema ingalo chauffeur nyonso kozwa taxi nyonso kokota yo mutu moto maingalu wana yebani so ba question na maingalu otonika na luka salon mon choix de beauté chez docteur Mogijo ba kola kisalo ezaka na séance d'état d'idame na séance d'état d'idame to zala na biso wana omona wana mama Flora zana ko yamba yo ba ko niata yo coupe na ndenga ko sakana te. OK. Donc ça on a biso ezali coupe no sto ko linga ezala balas pour mesate basala ga nyonso tout basala ga manicure basala ga pédicure soin de visage basala ga manzaka basala ga makolo basala ga tout mais ndeko mo basala ga massage tout ça basala ndeko mo azana besoin il y a robe de mariage et puis alingi coiffure naie ezala ndenge mo tina bandeko mususu est-ce que na salon mon choix de beauté basala la paix biloko ba cérémonie wana basala ka bilamba même bango kutu nde bazawana bakoko longi na ba kokisa ngona robe ya mariage. Ah bon? Oh. Ndeni le robe mariage la pembe mutapembe. Tala. Et pas docteur Mogijo j'ai OK. Au moins nde bazara mutazo bali bazu ba beauté ba tondisi et pas docteur Mogijo za bongote. OK. Bango batala ka ndenge oyo lati. Même mariage civil, coutumier, religieux. Donc ce ko kekuna bakozwa robe na yo batali bazué longi na yo basali maquillage ko balana na robe oyo lati
Nde salama na poto. Nde salama na poto. Nde kuna ba pas docteur mobijo basalaka. Soko okena ni lamba na yo ya civil. Bakolatisa yo ndenge moko elongi no ndenge moko na robe no ya civil. OK. Soko lingi pe coutumier kuna ezali bloke utaka ba bene ya basi ya mibali za. So lingi pupuzwa ya mosta mbali bo sangisa. Bosombi kuna bokoke pe kama boko pamba. Boke kuna boponika kuna lamba ya mwasi lamba mobali boponika kuna. Basali mino pe maquillage kuna bobimika kuna. Et pas docteur Mogijo ezali. Na mention de beauté. OK. Talaka yimoko alakisaka batu suki. Ana centre mobimba oyo alakisaka batu suki alakisaka pédicure alakisaka manicure alakisaka tout. OK, na mon centre esthétique wana. Esthétique ezali. Couture. Nyonso. Qui même make-up. Make-up tout. OK. Azanango alakisaka batu yembosko yemoko. C'est quoi adresse ça wapi? Bon yemoko. Bandeko bako benga. Kasi on a lobit na ozui nini avenue Kabamba. OK, na bon marché. Na bon marché. Avenue Kabamba. Vous comprenez? O leki ba commune ya Kabamba wana isa na Kabamba o leki o pusaniti na nini na Rema Ingalo. OK. Na Rema Ingalo kiti. Vous comprenez? Kiti wana otuni salon docteur Mogijo. Mon choix de beauté. Bon la kisayo. Et il y a des côtés qui sont donc et la plante à milai ce que nous avons posé yo et la balas et la closure va poser au kitoko. OK. Donc pour le mariage à Gabi ce qui nous a basongi. OK. Kuna kande ba osanga pe nene botai pe nene peut-être bon pe mbasimba ki. So talo mo nene botai ndenge azalaki. Jama sungandeli papa za to zaki. Te yo ko tunamba Philippe privé na ngate. Ate na tuna. Ate atopsa makamba to sala nini to so makamba docteur Mogijo to so ba vie privée na ngate. Salon kasite. C'est to soli vie privée na nga. Wana ndé mususu atona makamba docteur Mogijo. Voilà, comprenez papa est-ce qu'on t'a biso. So nene botai ndé ba latisa ki. Papa est-ce qu'on t'a biso do PC bambo. Elongi kokai na elamba. OK. To PC quand même papa sombote belé est-ce que vous allez? Alors ya Gabi, lelo na o etali loposo. Ezama bandeko be bazo tungisama. Baza komi tungisama mingi comme disent les Quinois. J'allais dire comme ça. Moi oyo et comme kimisa bandeko libanda. Moi en tout cas nous français balobaka le soleil lui férocement na Kinshasa. Et banda pena 10 heures déjà moi bando bima. Siko batu ya ba mukamati bazo lingo bima souste po ezo bébé ça bango susu bilongeli susu makasi ya Gabi. Nebité yo zalaki nango oyebi ndenge pasi nango zalaka oyebi comment isalaka. Alors na moyo ezo bima lelo mikolo yo na Kinshasa. Bata mukamati. Yo ton zaki nango à l'époque. Ezaki ndenge ni na ba moyo ezo bima Kinshasa lelo. Bon, so za mukamate, bato baza mukamate babanga somo ite. Kwa ebi kiaza déjà nango. Bato babanga kiza ba o baza nango te a obanga mukamate ezwaye. OK. Vous comprenez? Siko ba o mukamate e o ese kamata bango. Tozo benga bango chaque jour. Tozo benga bango mikolo nyonso to ba ya pas docteur Mogijo. Vous comprenez? Ba ya pas docteur Mogijo. Ba ko mona ndenge docteur Mogijo ko soigner bango. Ba mukamate wane ko kende. Vous comprenez? Ba ye ba sombi kisi, ba so pakola avec patience. OK. Avec patience, ba omona ke mukamate wana ekokende. Eza ba muselulu. Eza ba o ba beta ba mbata. Ba mukamate beta ba mbata. Vous comprenez? Yana ba tusupe mo elongi pe mo bimbo mo ne sali penda beti ezebwe. Eye penza boui. Vous comprenez comme muselulu. Et pas docteur Mogijo yaka. Et bando muselulu wana ekokende ekolongwa. Pour muselulu ezali poudre kangate. Poudre mai et simbarate. Poudre mai evandate. OK. Evandate. On comprend pas docteur Mogijo tant zo pakola nini wana nini kisi wana omonaka 1 mois pamba. Poudre comme kangame comme ko vanda. Ozo na des traitements na ozo na des traitements no malé mais qui se silo yo sombi qui se silo yo sombi malé malé beti o mone pai iko cholekei. Daba mukamate baya na bango. Baya eza ya mibali zo kipete. Eza la mibali, eza la basi. Yo mto za mukamate po moni mukamate ya mobali ndeza dangereux. Oh nande. Po yo ocha poudre mai te. OK. Obimi abeda shoot. Obima abeda shoot. Ya solo we. Tio che poudre mai eba na ko che poudre mai. Ko mobali ocha ngondeni. Ocha ngondeni. OK. Ocha ngote.
ozomona mwana sa kokotya na poudre mai eleki mais mobali surtout mibali yo bozana ba mikamate boya mais mobali ezaka soni mais ya gabi bobosana pete ya soni mobali ba pas docteur Mogijo ba benga du mura docteur Mogijo ba kebaki uza traitement kamate wanelo ya gabi ba mo ezobi mebele mbule pe ezobete bele tant yo tie mukamate ozo tie fo de terre mai boso mbule ezio pe na balabala kuna okimate obatama et il lobate obatama so ezio longbet voilà ekei comme longbet donc luara ba traiter obimena mbale longbet musoso bokoboso kamate ya mabe nala mutu moko mbala zo atindele mbongo na poto okay sikoba outne mobala yeko mobala ese ya bia zoya mobala benge ese aisi mbala ona na ba Kongo wala mobala na Kinshasa o Gabriel ngala ese na banga po nini ote ngabi mepakula kazi puda mai ko so ka bien Gabriel bona tongo wala tongo bamulo gesukola oyo lingoso na bino abi bona tongo ngabi sikoyo yo no sakeren fa ko la kisaka déjà ke uzana mukamate okay alinga ondenge akuteli yo ozo comprendre sikoyo bomba kisikoyo yazoya sikoyo moi c'est so rozoa tanga rozonga sikoyo so ekoza moi yo zakala ba Kongo jamais on va pas mabale zo kufa voilà ozo comprendre ozo sumbongo pete lobi yo OK erango se soigner peut être ozo benga déjà boy c'est yaka ba musu baza poids kilo pona osali kam bongo banduta za mabete to na yo moko te nduta ezana ngo mabe pona nzoto mais mobali musa ko mwana nduta occupé na te parce que mobali bamibali so ba isi ba yeba na bango nduta OK mibali pe bango na so ko pa bamibali musu pe bakuna bango banduta mobali musu pasa ayeba ba yeba na bango banduta ozo mona nduta ezelo moko so pa ko na ba mafuta musu lingi yo to mona kati yo musu po mona za mwindu maza na nduta apakola pe produit te ozo mona musu azaneka na ndoto apete nduta kati nango ye OK ozomona mais soko lingi soko ozona besoin pe sila docteur Mogijo sa aussi sarango OK docteur Mogijo si saranduta OK ozomona docteur Mogijo si saranduta soko na besoin nduta et sila oye pas docteur Mogijo assist na nduta OK ibali mususu mona ona linga mosa za nduta po na simba na etsaka chaka baboui ye sale bien et ye sale bien OK ozo comprendre même bali mususu awe so pa ke arte na lingi yango te 600 OK donc le coup on a makambo wana te au milieu di na déjà ko sala cause ko yene pas docteur Mogijo a traité na yo mais là na ngo pété makambo bandi on rappelle bandeko pour le traitement na omoko ya gabi ezoki yo tango boni et puis ça l'appelle na bandeko yo bota la biso bazala makambo yo ngana lo barango chaque jour na lo barango chaque jour ba mukamate nanga ezaka penda ya mabe tango yaka et yaka penza ya mabe ngalo bana soka mukamate nanga penda na ebandaka na ngola parce que ngola bazana moi makasi pe bana maya mabe mai na bangwane baby saka OK ozo comprendre mai na bangwane baby saka donc e baby saka ngana zaki na ngo comme pa muselo comme pa na pakuli poudre boy ce kana toki e kwei ozo comprendre mais là docteur Mogijo pesinga bakisi muselu wana na soto saki nini elongwaki OK ozo comprendre na koba na pakoli poudre et kangi na pakoli poudre et kangi ozo comprendre mais dans traitement na toujours OK dans traitement na toujours na ebi ke ekosila nyonso ça c'est bien alors pour etika na oka mwa banora mike mais ndenge ezalaka te mais nangola o memanga ba na ebi ke ekosila nyonso parce que na komi déjà na étape suka OK nangolo memanga ba movati jamais ngako na pakola tibikala Ambo suko beba kineni. Ba mai ka rezala bien te. OK. Ba mai pe ko bibsa pa mutu. Ba mai da bango za kitoko te puis na moi na bango pe za kitoko te. Biso suko bosa ba musala ba sa moi. Imuzoyo kaka. Na ko docteur Mogijo Lobara atande koza na po na eza na normal, eza na problème mon côté. Yaka pe kaka na cabinet pour protéger le poissonnement. C'est vrai, mutu noir bien dans la pembe. Soza pembe. Pembe ya naturel au bota malango. OK. Oye pas docteur Mogijo. A opeso mafuta oye ko garder kaka pembe na yo wana. C'est pour ça na mwindo na auto chocolat na yo. Na so mona mama Flore, tala mwindo na inde ngezala. Yangolo. Wana mwindo Donc docteur Mogijo a appelé dermatologue. Oh.
Yo mona yo zo docteur Mugisho ndeni. Ah. Mais Yo zo ndeni. Muto aza passe partout. Tala mwindo ya ma flore wala docteur Mugisho mtasimba. So na tali na mona mais moi so aza ndenge nini. On ira vendre na mon côté. On comprend. OK. Donc oye docteur Mugisho akopesa kisi pe ko garder mwindu na yo pe ko garder chocolat na yo pozo mona ndenge zo sala yango ezo bongisa yango. OK. Ozo atoza ndundu yaka. OK. Ata ndundu yaka. Docteur Mugisho akopesa mafuta oyo ko simba ki ndundu na yo e ko bongisa yango ko koma beko e usalo de quoi métis. Pesa biso ba suka. Moi ba desa tami balé misatu ya ba cabinet. Docteur Mugisho za fin. Moi ba desa mi balé. Pas ni opacité. Ah. Non, opéra biso ka esika bandeko bakoya peut-être bakoleka na matonge eza bandeko musu bazana. Na matonge. Eza na victoire. OK. Na victoire place bazwaka babisi ya point chaud ya Kingabwa. OK. Kaka wana ka place bazwaka babisi ya point chaud wana docteur Mugisho azaka wana. OK. Au mona cabinet na ye eza wana. Ukoti wana renseignement tout bakopesa yo. Sepe mafuta osomi mafuta na ba pesi mbala moko. Kuna be bateka mafuta. Ozo comprendre même na yolo na hôpital. OK. Bateka pe mafuta. Soko kepe kuna bakopesa bakotala yo batali koma boye entraîner pe batu na ye nyonso to mona basala ka pa na ye wana. OK. Donc batu basa déjà raté à to bingo. Baza makasi ko sala jeter. Aux yeux infirmiers moko aux yeux. Bango nyonso baza makasi. Na po. OK. Alakisa bango musala. Ozo comprendre. Na lemba pe tozali. Avenue Lubef. Na avenue Lubef numéro 27. Tozape wana. 17 je crois. 17 pardon. Tozape wana. Ozo comprendre. Donc toza partout na ba bandal, toza bisika ebe, basika ba ville, toza partout. Bandal kota bakaya. Bakaya. Bakaya police ambatiza wana so komika on tourne directement par l'action par docteur Mugisho. Et puis la galerie, vous voyez déjà à scène galerie présidentielle, c'est wana. Bon moi déjà docteur Mugisho. Alors il y a Gabi Tomo qui est na moi Souka, il y a émission na Bicho. Tout le monde a commentaire il y a visite ya ndeko na yo Shoga, ya ndeko na yo Domazé, si la Bisalu bando bataki mo belé wana vraiment. Tout le monde a des commentaires, bandeko muso alobi ba bengana ki ndeko Aïda. Lors il y a visite na yo na Kasavu et pas wapi ndeko Sila ndeko Gay plutôt j'allais dire Christian Shoga ba ekotala. C'est vrai ça bo bengana ki Aïda. Pas wapi bozaki na bengana Aïda. Nga bona na bengana ki Aïda. Mutute tozaki na etina suka. Moi malamu ndi mwana na bengane. Mais tout le monde va commenter, va dire que Moussa Tia, va bien Aïda Longa, tout ça, je sais pas. Miso bengane te to bengane peta mukolo mokote. Do bengane leni. Afinga mutute respectera tout le monde. OK. Moi mon respect. To bengane leni. Voilà. Voilà, tout le monde ndeko na yo exil pechanga à ce moment azana France qui juste pour bon séjour na c'est Kazali. Moi polémique le basaki live ils ont bandeko ba sepelité le kola bandeko na ye ya poto ba yambiye ba Sonia ba Ansluzolo bandeko Duche Kapanga bandeko Michael Duchesse Metapinga qui sont encore Zigura basaki mo belé pena ba yambi ndeko na bango Joli Picasso lisusu bayami ndeko na bango balambi balé moi vidéo leki bandeko musu ba sepeti babi comment là il y a visite bandeko musu na ba mboka wana botikali jamais ko yamba bandeko musu boye bolisa bo melisa bocha ba vidéo mais il y a exil pourquoi bo sali ndenge bo sali boye ba vidéo tout le monde boyambi 2-3 fois comme ça éviter yo aux rappelé moi analyste makasi. Bon, on peut ça bande pour na faute peut-être bizaka bayambi bande kona bande kona ici. Bayambi ndeko na bango. C'est ça. Que bon, on a le bani.
Donc là on m'a bêté. Eh ma bennet na ndeni. Batu musu se petit ne ba vidéo monani bande musu ba kendaki kuna ba yambi bangote ba lesi bangote. Banane. Ba tokolo ba sila to bomba tete comme sila kendaki. Votre aussi azaki na tante. Ah, mais ce qu'on a photo que ne plus na ba commentaire ba. To mona ki na Christian Shoga, to mona ki na Christian Shoga et pardonna en Suluzolo. Na Mike la duchesse même. Na mona ki na Mike na mona ki pe na connecteur na biso yo. Ba tumbola nga pa pambo. Ken piano. Vous comprenez? To mona ki ba na mona ba scanner na teka ba kabelo. Na tala ki yango. C'est pour ça qu'il est peut-être azwa ki ta nkuta na bangote. C'est ça aussi. Okay. Faut koyeba soki bengaki ye andimaki kokende to andimaki kokende te. C'est ça, problème de yango wana. Ok. Ya Gabi, il arrive peu déjà que au bloqué mutu na phone na yo. Oh. Na bloqué. Au bloqué déjà bloqué nani déjà? Na bloqué. Na bloqué Gingombe, na bloqué Shoga. Ouais, na bloqué Ans. Ah bon? Na bloqué. Il bouto bloqué était. Bloqué était. Parce qu'il y a bon, il y a Gingo et Badion déjà bayebi, il y a Ans et Zaki par rapport à Nini. Il y a Makambo et Bimaka. Ah, bon, il y a Shoga. Makamnanga na epeka ya on a bloqué. Mais moi na meilleur ami na obandeko bayebi. Ezaka bongo ti boza ba meilleur ami mo se discuter, bo bloquer nanu. Après les boyoka la bo fungola neti. Ya ka bongo. Siko bozongani kaka lora matanga wa non, non, même pas. Donc on a sokala. Donc Shoga tu va pas y ba secret na yo? Ngapi na biya pa ebianga. So yo banga ya yo ebimate. Te, nga banga elo te, so bimsa bisna. Nga banga te. Voilà. Nga banga te. Yo banga. Ah bimsa pete. Mama, if love is crazy, love is funny. José Baïla. Najo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo komate. Bazana mbokani. Bazana France, mususa zana Belgique. Et comme kate. Oh, mais bazali kuyiba. Ah na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bangu bazana France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obengenge bana batindaki. Ndenge pe biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Baïla. Aza mondele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo. JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla. En plus eza kaka na Kinshasa te. Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi. JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya Braza na tena Braza Pointe Noire JB Service akakuna ezali soki wana te Angolais nali te nanga Angolais JB Service ekare eza musika tototala na bakomate lors ya matanga bandeko nyonso tu bazokoma ebele babi ya Gabi tika mpe kotukaka baninga. Est-ce que ya Gabi tuloba na bakomate ya bandeko na baconseil bandeko bapesi yo
ya Gabi natuka baninga baza banani ya Gabi c'est ka tiki pe moi esprit ngo wana ya kotuka ngo pona kufa ina lamuki kasi natuni na kufa ina lamuki yango na tiki to ndengeni yana tuni ya ba vérité na mutu nde batunde basepela na makambo na ngate tout ça clair mais siko pona nini c'est la premier examen de conscience na yebi pete na ça examen de conscience mokote c'est na vala na luka mbo te que c'est examen de conscience ya musalati mon papa mais quand même ngai ka so bokeyawa na zui téléphone na komo luka mbo papa semaine allez semaine ba otina ngana semaine wala semaine na zwimbo na vana na baki ko ça ba semaine de conscience par rapport à quoi mais il faut changer quand même ya faut changer na boma nani na ba vérité na yo wana peut-être des autres choqués ba ça na bible c'est ka ba peksa vérité siko tangela nga bible samba bimisa bible to peso bible oh mais oui mais ce que la vérité to bimisa bible to lukesika ni o nzamba pekisa vérité outi na matanga bandeko ba luku na outi na matanga nga da salini bana outi na matanga sina fingi mutu kasi bato peso ba conseil ba bi changer on a tuni au changer nani apenga conseil bandeko na ona ba commentaire diaspora ni surtout ba bien Gabi changer et puis koto ba comédie ba sali émission Nene Botaï a pesi biso ba conseil côté Sandra Pessi côté Boepé Renate na rechanger ni ndengeni il y a la vérité quand même au bomba mon ba vérité sous certaines vérités et ça bien qu'il y a mais il y en a la vérité le bama to le bango sous mais quand même au le ba sous wapi la que c'est la vérité ni to ba ki o ko mamura pour ko bimisa ba vérité ya ma bozo banga hein ya bozo banga non ils ont banga té mais to le binde par rapport et bineti la c'est quand la moura et bimineti o pesa mo raison na makambo sozolo ba pona makambo na ba zalate la rebanda OK elle est rebanda na zalate na yebi pété ce que ça vrai ou faux na yebi na ngate na yebi na ngate moi ba secret yo ba ko ba secret ba comme il est belé moi te que par pour comment banque ça ba to ba pesa yo confiance elle te muta ko pia confiance te na boy muta ko pia confiance te na bona comment isoler quoi muta pia confiance te muta za confiance à mututé confiance ya kanzambe yango batika comment isoler bazala kana mutu boko bango mona bango moko isolé na sepela nango comment sepela nango na sepela nango banda kala na koma déjà isolé yo kantango lelo banda na comprendre que bato balinga ngate na koma déjà isolé po yo polinga bango te nga boya mutu te j'aime tout le monde ngala ko yo ko lo usaki ngali kambo na yo tunote non tunote wana za bolingo te bolingo kasi ndeko na Nicole Bagata obosana ki ko bosa na matanga na PCP nzami na PCP merci Ange Maisha aussi na PCP merci bande wala mo bele ba msuba kombe bosani donc te mena ko tanga nyoso tout est quand même so ba kombe bosani beaucoup mettre tanga nyoso tout est mais maintenant to chité na so c'est pas tout le monde se bat a koufeli bat ba ko tala epia les cas aussi na merci era tout le monde te ah bon kasi ya Gabi do changer no gati nga yo tu vas changer na chende ba vérité on a ba linga ngote te bosse dana na so kalikambo ba bazo ba changer na kufaki na lamu ki to grand frère dans ta kufaki est-ce que mon ya grand frère no interpeller te rappeler lo monter lobby c'est peu ata ce que le belinge loko c'est quoi il faut là na changer na nini na ba shoko kimba mbango na balabala nazongela ba via ko kena komela na babar te oto on peut na lance voix pe ya Gabi a changé ya Gabi a changé ne ba député ba osala bo ça va bien bozela ngate bozela ngate donc ozaka la même appel okutate oh na ko koma appel okutate ozaka la même Gabi to yebi na koma appel okutate ponga pela moni mabe na sala pe batute donc balingo ka ndenge ozalaka ponga pela linga mtu nyonso ndenge azalaka na linga mtu nyonso ndenge azalaka toke na mwa réalité mo muke ya Gabi ya nini ya mwa vie na carrière na yo
Le loya Gabi mais comme déjà presque à la fin. Nasuka, à cause de combien d'années dans le théâtre? Te wana mukolo yamba ngai pona makambu na ngai. Oyo tozama kama dote mo bijou. OK. Pour bande musuba mona babia Gabi azaniti moi si mo azana génération te. Bakamba ba mama ya Gabi azali. Ya ba jeune azali. Ya ba plus jeune ya Gabi azakaka. Dalko ma. Ngo cédé te point. Dalko ma top. Ya zoli ngate kombo na yo tanga ya. Na tangi mama top. Na utika kaete. Na utika kaena mnona ngate. Oh, kwani? Pula linga gaming. Na utika kaete. Top là. Voilà, génération nyoso ya Gabi azaka awana. Sikoyo en fait, olinga bendele ko ya te ou bien ozinga ka o apparaître. Ata succès ngoza na ngoso. Zela na yeso likamuko. Ngai so yambi mkomsuba yana ngaba oyebisayo po batete basanda bazaki bana. Ngato nazaki mwana muke. Ta unyo surtout basanda bazana ndako. Basalo ba toujours mwana oyo akoyeba na mukili mobimba. Mwana waza na étoile makasi. OK. Mwana wa voyager bamboke belé. Do bazako lo bango do ba artiste vie artistique nanga eza ya kubotama. Eza teke eza na ota batimo na TV na se décider ngapi na ko sa maboke. Et les cas ba ndenge moko boyo comprendre te. Vous comprenez? Donc yango moni nzamba pesa ngaba mayele moko boyo wake. Na ko kaka ko silate na ko na ke place mona sali 2 ans 2 que nazo ko apparaître moto. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ça ngate? Non, pour nini. Au succès na yo. C'est nganga mais au mona na dada sina kuma ko kufa. OK. Donc nzambe kaka. Nganga ya mabeti. Nganga ya mabe nganga. Nganga nyokola ka musala ba proposer un peu déjà neti nga na vie na nga si beba yinga biloba loba mto proposer nga ate bona loba la miso batu sina loba ngo sikoyo oyo proposer nga ndeni ozoma bilo mso ebiki saranga obi omona nga mabe nga na bika kana ngo ozomona nga na bika kana ngo. OK. Elo msuso ko ngoko zake na kota na kacha eloko wana ba yibike akoloba ba yobisa na baonga ete bango bakufi nango. OK. Ba memi nkolo. Ngana za ngaka mona naza na kanzamba osunganga akuza osunga ngai. Vous comprenez? C'est ça na mema vie nanga bongo. Mutu ebiki osunda ke tonga ka okune pa na ye kuna ndeza boy OK koloba. Nabiki. Mais on aura dit ba kope belé. Nabiki, Nati kope ni kopa kunda. Pose ko kopa musala ka ya biso ya musala oyo na okatende. Mais kope mo ko ya pe boybo. Ya obo mabato. Ya ba rien. Oh, bosi ko neti cop ni po neti nga sala musala. Neti ya ba rien so yesi bo 10 millions. La ke ko yebisa bato. Yo commissionnaire. La ke ko loba. Yo funda. Na pandisa. Yo bogo yibala mutu sika moko te. Te, na yibala mutu sika moko te. Na yibate. Voilà. Tomi la suka. Alors pona ko etali bongo. Takufa na likambo nae. Takufa na likambo. Voilà. Na o etali bongo enterrement, après enterrement disons il y a un abisso Richard Bolembo, famille Bosololi et puis pour na bandeko ba yeba kié au puis bazali banda peut-être bazali sous-informé au ça bon nini pour la mort ya papa Richard Bolembo. Donc disons bandeko ba yeba kié peut-être bazali informé té famille ça lui perte moko énorme. Moi liloba na bandeko surtout ba yeba ki Richard au puis ba regretter pour la mort na. Donc liwa ezali nzambe mta a permetaka. OK. Pour son nzambe a permettre te au kende pété. Et le ko liwa pe kokoya benzamba bizala na nwana. OK. Mutu sope liwe yeli nzamba tikinzela. OK, donc yemo ko yebi pourquoi. Omoni, yemo ko yebi pourquoi. Donc yango mona ba tolela ka toleli boyo ka passe boyo ki passe mais tango vanda sko si on continue na makambo tika. On continue na tika parce que à ça qui mais ils en a batamo kopé ils ont yaka na moto.
ezoyaka na motu ozosala no effort ekende me yana bata moko ye mosu ezoyaka mpe na motu parce que bosali mpe perte na famille operdre motu ozomona eza lipa na nguba te mais na mokasi ya nzambe tozosala effort kaka ekende de bao bayebaki te tokufelaki grand frère nanga Richard Bolembo grand frère nanga akufaki atikaki biso tokundaki samedi donc c'est ça ye aki continuer vie na ye oyo nzambe abombelaki ye biso totika na mosala mokili mpe tozo continuer vie na biso voilà mama na bana batikali ouais moi c'est na bana batikali ça fait très mal voilà rappel pour la bande le 23 novembre à Capella plutôt dans Matongue et Yolo j'allais dire on a docteur Sali dépistage volontaire pour la bande diabète et puis à tension moi les loba pour tout si ça maman Gabi moi les loba ils allaient kaka ba to bengsi bango to bengsi mutune surtout avant attention et kitaka to mataka o azala malade de sucre en tout cas to bengisi bino nyonso boya pas docteur Mugijo boya na hôpital na biso ya Yolo na Yolo to pesi sous avenue na avenue Kimwenza na terrain Kakar au katisi na station moko ezalaka wana au mona docteur Mutalika ono mona docteur Mugijo zawana docteur Mugijo zawana au koti na hôpital wana on bité ngape na ye azakanta sucre et azakanta tension oye wana ba consulter yo ba yebi kisni ba kopesa yo ya ofele OK ya ofele vraiment boya ebele jeudi le 23 de 8h à 18h boya ebele docteur Mugijo ozala wana ka pona ko yamba bino en tout cas bon ozala décité numéro de téléphone na maman yanga mtonso nga benga et puis babo sanate ba terrain na biso ya nanata kaza ba terrain ya nanata kaza na ils ont continué kaka na malukume kawezo kaka ba terrain $200 pe bimi les sous ah bon terrain $200 et bimi il y a $300 et bimi toi na terrain $500 toi na $750 toi pe na $1500 OK au moni ba terrain na biso ezala on a 1500 pembe na makadam pembe ni kaka donc 3 minutes na makadam les amis sikate Bobenga numéro 089 65 61 779 089 61 65 61 779 nde bosalini bozunga moko na téléphone trosola droit de visite eza $20 $20 soza ndeko na awa opesi $20 aye toke na visite amoni atali et puis toza suna na epa nani papa Joseph Papa Joseph afungoli na meka u 4 na maluku pembeni kaka ya cimetière otokundaki mira esa wana pusani mwa muke Papa Joseph foto teka batterie na on a 1500 déjà cadastré numéro cadastre déjà la kati 20 sur 20 ezali na $1500 15 sur 20 ezali na 1300 donc yo kende ka commune ba pesi yo buka lopango donc voilà bengi ngai en tout cas tout ça li masolo au grand commissionnaire ya munene ngaza na mutu kona na oteka make x na yebisaki yo tindela ngango nesa ki otindela ngango boyi tena otindo siko matanga nde yako ya ambuya biso momuke mais na otindo tout à l'heure alors numéro pesité Yves numéro téléphone Yves Zawate te nabi bakisa ngoko Yves Zawate voilà tout à merci beaucoup Nazarina Sima caméra Sandra Bombula Bolembo la cadette notre famille Bolembo avec na Sima caméra woman il t'a filmé moi mali wani so na parler Sandra me filmera il t'a filmera il filmera la c'est pour filmer faut ta formation merci na Anne-Marie Chibiloa moi na Londres solo to kota ni balasi masidi une porte vie merci na docteur Mugijo en tout cas nzamba pesa yo toujours longue vie na wana toujours vivre longtemps mambo sala ezala niveau ya ba président kama Madoda afande mbote nayo afande dangola Tito Mujimba dangola gelokula afande merci to kota ni balasi mutu ambongo C8 Kungwati Sébastien wa mobali ya Lili Kazibula na kati ya Luanda soko kei kuna
hôtel ezali vie moko bien donc ndenga na vanda inane ata na saki inane na vanda ofele but awapesa biloko balambilanga na kolia chaque jour dans le droit à 2 bières Sébastien voilà patron Sébastien Okungwati Maman Minzemba pas otala yo. Maman Minzemba mama likele babosa nanga. Yaki a biso to mona na été ya. Tous pepele ya mbetolo mon vieux maman Tous pepele ya mbetolo mutema mama. Emily Nzemba mama likelemba. Voilà, ya biso moko. Bye bye. Azo sale Zamaka basangolwe Azo sale Salilanga Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pamoja Nomba mana yo Yesu Kumbamba Chirubu Yesu na lingina tachola Yesu Papa na lingina témoigner sangalo na ye Ngapena tato na bonsambe na yo Iswa bato Yoka bosenga na nga Zambaka basa ye Yoka shije na nga ye Zambalo na ye Na ye na babasi na nga Libosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Libosa bonsambe na yo Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Undelanga Yesu, Undelanga Yesu, Yesu. Undelanga Yesu, Yesu. Undelanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga nzamba lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nzamba lole ye. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokotanga yo yo Tombolanga Yesu Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga Yesu Yesu Tombolanga yo yo Lele 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 Mesa wafako Lele 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 Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yesu, Yesu Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia, chirubu Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela
nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yesu yesu apambolinga yesu 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 apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.